Tomoni, le pasteur Joël Francis, a béni Moutou en direct. Et ça, c'est pas la première fois. La dernière fois, a béni Moutou, a béni l'histoire hôtel Morona Bandal, na Rotang à Combo Nangote, a payé qui numéro chambre chambre 26. Au bout de deux ou 3 semaines, ayo béni l'histoire sur Moutou na téléphone, bazaki n'hôtel na moi sinaye. Tokoye baba na misala na bango très spirituel aussi. Tokoye baba na misala na bango dernier serviteur de Dieu ya vrai ya solo. Monde to aboy. Dès total ba téléphone que charge 78 98 na même na spiritualité pe arabongo. So zo surcharger corps na yo au moins avec ozo mataper par rapport à dimension, ba dimension spirituelle zo mata. Mieux vous na za nganga lokuta pona kata ki nganga déjà na osa mabe. Pour la mabe malam logo ezarate donc malam ezara muke mais na kata mabe des ozara na mabe moi vona nganga lokuta pour nzamba comprendre que nazala ngam tu mabe tina esikoka na ngabatu mais ko zala serviteur de Dieu lokuta zo bakisa bendamité spirituelle chaque jour keba bientôt là tout le monde a vidéo no kanga makamunga na ebisi blanc na soka betera takate tout le monde a vidéo na ba tel oyo publier ba na kanda talio Ndengozawa na soki lelo ba ebisi autant à 2 artistes musiciens au baza capable de représenter valablement drapeau ya RDC na ninga musique ba beta na Cannes oko pona na 2 musiciens. Arbitre za Félix Tshisekedi béton Atali à Monique va représenter culture congolaise valablement c'est mettre Gims na Dadju yongo changeant. Wana question mususu wana you ça va pas représenter biso. Représentation c'est quoi? OK. Représentation c'est quoi? OK. Ambassadeur a représenté nation, a représenté drapeau, n'est-ce pas? On a représenté culture congolaise actuellement. Tant que ambassadeur président Félix Tshisekedi Kataki Bali, c'est Dadjuna Maître Gims. Donc c'est que va représenter biso valablement na Cannes. Ezaki Dadjuna Maître Gims. Moi tant que venanga fala lobby likamwana lelo, lobby na on fati beto kati dossier. Koffi Olomide, l'homme de 37 ans de succès, le Double King, encore et toujours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cleboa.com, votre chaîne d'excellence. Vous savoir brancher, connecter en ce net moment est un immense plaisir pour moi. Merci de vous abonner massivement, de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Et nous, en retour, on sera là pour vous informer, vous divertir à temps réel. Merci à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions, vos commentaires. Vos suggestions nous aident à nous perfectionner. Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Et je dis également merci à Maïlé Divos, Pichou Mongaya. Merci à Tonton Banda de la Nation. Merci à celui qui est derrière la caméra, Loris. Merci à toi, Steve Labé. Merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Je ne serai pas seule. Je reçois pour vous une fois de plus Blana Moussaka. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. Mais avant tout, je tiens à faire un clin d'œil. Je dis un grand merci à Deli Bossang et la Suède, Papa na Winner. Merci à Madame du Cœur, la crème de crème, Annie Moussouloukou. Et sans oublier l'honorable Marcus Kidiani, Star 7. Et merci également à Guy Menga, le baron. Je te salue. Voilà, mesdames et messieurs, comme je l'ai bien annoncé, je ne serai pas seule. Je suis avec Blana Moussaka et je veux de ne pas lui dire bonjour Blana Moussaka. Bonjour, Annette Chitouba JB à Banzel. Donc, na monio na sepeli na ebi to so la mamba bien. Déjà wana na ebi ke na ministre bato baza branché, bato talanga déjà na Milouz.
On a Trésor Lusamba, femme de risque, Trésor Lusamba, place à Libaotalanga, Eric Kaindo, un père double moté, Maya Mama Solange, Loti Kabado Landanga, on a donc Naïbi Venage Blandine Mouya de Paris, Baza Vena branché, Obalanda Vena Blanc, Serge Kassanda, le grand réalisateur, Eric Kaindo, Bozo Landa, Webige, conteneur à proverbe, les lois allaient conteneur à philosophie, toujours fongola donc kota kota pena nandangi vérité za pembe pene za la ils a blanc cassé tender à battre sous blanc faut moi j'avais le thé surtout sur la na pembe so pena tout so pena tia to ça la quoi ba question za ba réponse za nga sauf réponse za nga question za nga réponse za couleur à mon pépé nini na papa na nzambe auto tikali to répondre na na océan suka wapi ko ba réponse to tikali to répondre. Voilà, merci beaucoup Blana Mosaka. Sans plus tarder, ton côté à la maçon, na biso. Blana Mosaka, on aura plus naïbi que Blana Mosaka, ça trop philosophe. Voilà. Et avant ton côté vraiment na maçon, na biso, j'aimerais tout mégalement robé ta makambu ya ba prophétie ya ba pasteur. Ouais. Je sais que la personne le mieux placée à répondre à makambu oyo est Blana Mosaka. Récemment, Tomoni, le pasteur Joël Francis a béni Moutou en direct. Et ça, c'est pas la première fois. La dernière fois, a béni Moutou, a béni l'histoire hôtel Moron à Bandal, na Rotang à Combo na Roté, a payé qui numéro chambre 26. Au bout de deux ou 3 semaines, ayo béni l'histoire sur Moutou na téléphone, bazaki na hôtel na moi sinaye, na évité sur Rosa qui t'en Hollande vidéo. Ah, YouTuber, na landa té, na la page na Moutou na ça trop attentif, na landa yi. Analyse ni rosa na makam oyo. Tous à la claire, balobaki tokoyeba bango na misala na bango. Très spirituel aussi. Tokoyeba bango na misala na bango. Dernier serviteur de Dieu à vrai à solo. Monde to aboy. Dès total ba téléphone qui charge 78 98 na même na spiritualité pe arabongo. So zo surcharger corps na yo. Au moins pe que ozo mataper par rapport à dimension, ba dimension spirituelle ozo mata. Ozo comprendre. So qui pe ozo sumuka moi trop ezo kitaper. Mais la toute spiritualité na Congo on a sala analyse ya Congo normalement na nenga mabeti ba passer ba limbisa ngai to zala nganga ya lokuta so za nganga ya lokuta pona kati ya prison ba sa sous peine obomai mutu ba koti prison ba condamné à mort obomi su mutu na kati ya prison ba saloni ba keno kana cellule ba bimisio po ba baxela mutu peine po si ba katela déjà on est à loi ya makamba za kana ba prison mieux vous na zala nganga ya lokuta pona kati ya nganga déjà na sa mabe. Pour la mabe malam logo ezarate donc malam ezara muke mais nakata mabe des ozara na mabe moi vona nganga lokuta pour nzamba comprendre que nazala ngam tu mabe tina skoka na ngabat mais ko zala serviteur de Dieu lokuta zo bakisa bendamité spirituelle chaque jour ndanga lobanini faute ezaya bangote Jésus-Christ par na faute mais to sala moi illusion mo beto me ko pese notre faute moi faute nzambe oya ba Abraham na ba Elina ya ba Moïse kala raso sumuki ba lion ba bimi ba dame to mona ba tumusu ba kotse mona ba four. Tout le monde va comprendre. Il doit temple pendant la mort de Jésus-Christ. Vous comprenez. Mais le roi Jésus-Christ, il a le temps de la grâce. A favoriser Bouzobat. Tant de la grâce, c'est favoriser Bouzobat. Passer en chair. On a été à Mathieu, à été à Jean, à monter à MP Hôtel. À monter à la boîte de nuit. Au Bézanine, pasteur Joël Francis, quand on m'a dit le saut dans la prison est allé. Mais quand on m'a dit notre sa peine sextep, à mon angle le kuta et comme là à Yebi. Yop na Yebi sur l'élo. Botelo tuyo kota kasi otangi bakombo nango. Poza botelo ya kota. Et si atangi batele bakombo kota, toko plantelo ba caméra. Keba. Basi nga mona mutakala no kala te na TV. Et ça nga pasi. Parce que ndengwa ka boga tamsu mutakala no ze ndenge nini. On comprend. Nazo mona ngo déjà. Te ya biso Mathieu. Tolembi no tala. Moni Mathieu wana, ba Jean wana. Yana ba faso belo te la ngo tamsu ba mona ke ba sisa da Bible. Bate ote so lembe ote la Bible cha Korah cha Torah livre ba judaïste luka livre msote ya luka te collé dossier yo sisi Korah komi na moni on hôtel na MP papa ata ko sambusa pena ba ninga na obongo pena ba biblique ezoka pena que Jean ozana hôtel na mwasi boso za mari ko na mwasi mususu obomele libala no nzamba ngo ndeni aspanzaka sangisaka te ba passer ba bosani Bible. Bible c'est là, la Bible c'est là et c'est l'intensité spirituelle là. Hein? Intensité spirituelle pourquoi? Quand il y a qui sont moni ndoko bambia Bible fa koya. Bible quand on a chombe comme application. Place au ba film porno ali, place musupe Bible ali.
Ozo comprendre. Et comment l'on application? Est-ce que ça va mine qui chomba au quoi? Bah passer par moi à VIP, à la tablette, à la machine. Est-ce que nous avons une machine? Biso ebikala. Oh non, déjà c'est na ba film karashika. Ndoka ko ya pona Bible, mais Bible ko tana chombo, ya on ba verset biblique comme moderniser. Ozo comprendre. Place balo ba matière liaki mbuma, to Adam liaki mbuma, to matière ndeko te na fleuve comme ya ba hotel ba MP, bani ko servir biso na nini? Bon, on a d'accord, puis là, ça m'a tout passé. Maman a dit, ciao. Abende, le raison que mon bête a afrobeat, va produire na label mon son. Vous comprenez? Mais le rôle là, ce que dans l'église, va quoi yara basi. Ce que dans l'église, nous on va ba mbele ba quoi. Je dois ba nzambe. Construire moi c'est ça facile, construire moi les blaguité. Vous comprenez? Il y a un nzamba tout na dans la Adam AFC que Adam yo oliembu mande nini ngana pekisa ko mamba muntu Adam sans nzambe ni. Nzambe na osani muto pese ngati azongisela nzambe bale ya ona kana nzambe do mo sa pese moni yo oko bando botaka kolela yo bando lela na yo pepo laisser OK mba vous comprenez Bible et comme application ba moderniser Bible pasteur Joël Francis ngana mona mutakala na okalate keba botel wana yo bomeli ba cop wana po botel na ba porter plainte botel na yo bomeli ba compa ba ko ta suba AMP ba bike so na AMP molimo pasteur ba professeur zo ko zapi mamba solo théâtre maman na théâtre de chez nous vide loin sai mangobo ya solo na ndé et ko zapi ba professeur solo obike Congo za na grand passe Congo za na difficulté ba tu tenter chef de l'état à coup d'état yo ko mon professeur na vente jour ba mon ba tenter chef de l'état yo zo mon ko prophétie à hôtel pasta kokota sous hôtel te comprendre le gars t'a parlé mon foot le coach pire petit na yo oyo kana ta na système ba hôtel ba hôtel na to tangi tangana ba tout ba hôtel c'est ba sali complot partout que côté hôtel ba plaquer le caméra bongo siko za éjaculation précoce niveau sambo là on comprend parce que le que la so prophétie mususu maka mususu leka kuna ba est kuna ba otaka biso fort yo ko pesa prophétie moté ya tactique kimbangu na leli alo kamba j'invoque kimbangu alo ba venake on peut sa professeur alo ba venake on peut sa schéma et réussite à bien élection indépendance à liboso borozwa ils en aura formel ils en aura formalité mo bo remplir beaucoup de son esclavage koleka pour colon olonga mundela ko manoir les gens qui coloniser Afrique, quand président na biso na ba député na biso na bango ba komi ba colon ba ba belge ba dirigeant biso kimbango déjà loba aloba qui les pandel ya solo ko zala oza spirituel noir dépendre na spiritualité na ye au moins au niveau ba prophétie noir comme mundele comme noir ozonga la trône ndenge za Égypte tala ba na tali so ba niveau ya prophétie ya kimbango na ozongela ye koleka komeka ko leka te to zana ye nan tala kimbango mamba sola kimbango apesi ba schéma ya réussite vous comprenez azolo baké bana basi bino ba noir boke na mikila poto bobosa na balangue na bino kutu boko ma proie bilei ya mindele lelo ba vampire ba mo lia biso na ba mikilia nande mix biso mama nanga kala ba vampire wana ezabilo ba film na lobby est-ce que yoka suke mutakufa sekwi net ngana uchi de masa na ngalo cadre njudu pe son âme famille mo mba place tout besoin na monde to tole la masa na biso se kwa ndeni ba bimise michopo na autopsie michopo ngekenda wapi au cimetière nzoto mutebi ke kitambo kintuka nini bon michopo bato bango ba bimisa kekenda wapi ba vampire ba damango yo ba se kwa te bango ba se guso ba angelou mais na kati no bolibo mubilo ezate se kwa ndeni kimbango lobango déjà bokoma ba proie ba cercle ya ba artiste ya aebele to mona bemba kinkese tout le monde a fait papa Wemba. Rien. Bafongoli VDFA, rien. Bafongola sous la cercueil. Est-ce que tu kundara bat na biso ya solo? OK, proverbe zoloba. Makasa kola kana banzet, na makasa kola kana nzeta kola kana makasa oya zokoisa. Makasa nzeto azokoisa mtaosa la filmer na ye pour ko malobi makasi. Mais biso tona pour ma filmer. Oyebi. Pour bibe mela biso en réalité to zokana biso ngote. Mundela kanga be mandinga kuvu boya papa mba pesa biso. Ozo comprendre kimbango aloba tala dimension ma kimbango aloba et comment ko salama boke mikila poto bobo sa langue na loike ba maman na gisasa vraiment obeta bana so lingala yo tu parles lingala faut parler en français on comprend lingala comme langue bando
lango tozoboka ba ivoirien ba récupérer bazo beta biso na musique. Nous comprenons Kimbanga lobela parce que Joël Francis prophétie na ye ola lobela makambo mboka est kuna to ezozika makambo belé tala Branham ba prophétie apesa aloba plus tard basi ba okata ba pink coiffure satanique Jésus loba ndeke osumba moto to momona ba vendre ba avion de chasse ezosumba ba moto tala diva ba prophétie hein on ba prophétie o ya prophète Joël Francis prophète apono voilà. Aza prophète apono to le babongo. Mais keba bientôt là tout le monde a vidéo no kanga makamanga na ebisi. Blanc soka beti ratakate. Tout le monde a vidéo na. Ba tel oyo publié ba na kanda talio. Voilà, merci Blana Moussaka. Toko t'as déjà na Matali musique. Ouais. On va parler sur différents sujets d'actualité musicale. Obi ke batu depuis émission et les cas qui wana. Batu babandi ko benga ngara bayibisanga zongisela biso Blana. Makambo yango ezo ya Blana zaki na Brazzaville. Biso na bino to yebite lonia ke nosa na Brazzaville. Ça tombe bien ninga awa mira oyisa biso. Voyage na Brazzaville ezaki pona nini? Ezaki contrat musique na signé na label actuellement na signé na Free Prod. Donc na signé na Free Prod na pesi mo musique to musique ne lié ça. Attends yebi match ndeni ke Barcelone a gagné Real. So mbi papier à Paris foot te mundela opé so mbongo te. Yo ke kuno loba oh tenga le Real a gagné preuve ezani. Po musique le so faut laisser ngo non. Oyebite. Musique pour laisser faut laisser ngo so laisser musique te le sonde. Flèche aller accompagner toujours na oyare. Kasi mai oyo mona kote pa mama. Yango nde bimisaki mwana ti. So kote ki vide o bimisane. Mal jeté. On se comprend. De réponse nous ngwana. Na gende Brazza ma musique na gende ko enregistrer ko sala ba enregistrement on a vu depuis la nuit de temps ba studio na Brazza pe ya bien zalara par rapport à j'ai contré na gende Brazza mais nazo zonga sous lundi pour na koma Cameroun on zappé na ba point noir wana maintenant on kota Cameroun pour na retourner ba clip après nous zonga le 2 avril na Abidjan pour nous avoir récupérer ben instrument ba tindela ngapa na PC mbote place à Ali pour récupérer ben instrument na tanga kombote ko ba kenda ba beta ba tonga Keba, et le rappel mon amour qui l'a vendu à risque et belé, chance à vivre à Mouké. Vous comprenez, bah auto bolapé. Petro hana keba, vous comprenez. Donc, on a récupéré ben instrument dans zone. Zamba fungoli. Si tu obéis à tirer moulai, tu kangi pe Tour Eiffel, tu kangi pe nini kalate quoi. Donc on a gagné ma musique vraiment. Voilà. Blana Moussaka, ndengo zawana soki lelo ba ebisio autant à 2 artistes musiciens. Au bazar capable de représenter valablement le drapeau de la RDC. La musique, ba beta na Cannes. Oko pour 2 musiciens. Arbitre soit à 4 matchs. Alors que match oyo vite am ta gagné imana. Ata biso ba supporter to tomboki. Ba la victoire. Ba la victoire tête. Pour bino bodinta maka ba question za ya bino ba réponse ya biso to ke non net ke c'est mission té. Arbitre soit à 4 matchs, abi vite am ta gagné. Bah supporter il y a des rings ba tombo qu'est-ce ba le match ba le des rings t'as gagné arbitre Félix Tshisekedi béton Atali à mon équipe va représenter culture congolaise valablement c'est maître Gims na Dadju yongo changeant wana question mususu wana you yango wana ça va pas représenter biso représentation c'est quoi OK représentation c'est quoi OK ambassadeur a représenter nation a représenter drapeau n'est-ce pas ambassadeur il y a musique ambassadeur il y a culture na langue oui que politique fait partie aussi politique c'est art de gouverner na politique ça fait partie il y a zone il y a art on doit représenter culture congolaise actuellement tant que ambassadeur président Félix Tshisekedi da Kataki Bali c'est Dadjuna Maître Gims donc c'est que va représenter biso valablement na Cannes ezaki Dadjuna Maître Gims moi te que venanga fala lobby likamana lelo lobby na fati beto kati dossier posa mtakata makambo na faute zanga te mais yemo atanga ki lobby batu ba kende ba luka 2 ba luka na asala ke erreur fallait pas aloba bongo fallait pas aloba bongo to ba leki na niveau fallait pas aloba bongo papa ce mon maître Gims abeti concert na poto bana njili kana bana njili na bana gitambo na bandal ba bersi nyo to mona na ba poto to mona rage vena so fuma ko to grand prêtre un trésor Lusamba nani boy vena nga Charlie Adjangal vena nga Jento Sigalo Gims abeta Stade de France Minele
Il y a un vrai ambassadeur parce que je vendre culture na bino na zone mususu, na race mususu. Vrai ambassadeur. Aux ambassadeurs ndenge ni ke yom to za danser yomoko soke bête na France, to mona rara batu na biso. OK. Li solo ko to ko bête ngote, question faut que na cité de l'oyo che présent micro tourner deux personnes nani, kasi deux obi ke ba ko pesa nani okaka. Fallait mettre Gims yemoko. Mais il y a deux pères, il y a un président petit mettre Gims na daju, o ba leki batutu. Il y a bité que bango de ba leki batutu. Il y a terrain Robin na Gims Mawete. Ah. Tu as avancé go. Gims Mawete na Robin wa na pour ma bafle makasi bongo. Yo chama ba wana za nini? Comparaison ndakala na baleine. Mettre Gims ça baleine. Papa musique ya daj mama musique ya bobiso na gimbangi c'est soki moi salati molimo abenga ke tata yango to mesana abenga basiba tata na bibo musique ya daju ebeta maka ba chombo ya bana mindele na France basombeli mo na tablette ba chele musique ya daju à part wana na games bana nizo Président Katabali, arbitre, ambassadeur culturel congolais, maître Gims na Daju, Stade de France, Bouba Betangote. Moni Bouba, grand prêtre dans la France, on a révolutionné la France, après sa France, c'est pas américain, c'est Bouba Bedezo, ba MC Solar, ils ont pasteur, ba Passi Benji, ils ont pasteur, on a la musique avec gangs, et comme on a un système. À Beta Stade de France, le maître Gims à Beta Stade de France, faut pas jouer. Mais blanc na Mosaka pona yo. Fallait comme le lendo. Comme le lendo, toi ils a faute ya journaliste a posé que le kuta succès et ça muto azo sala ngo aussi la té. Venanga fali na lingage mingi, ayebi ke ngana lingage mingi. Makom na akomi na koloba ni. Le mot qui convient na koloba ke. Moni sol ngosi la. Nzambe moko se so berer. Oyebi. Nzambe kam tasala so tricage wana ye moko. Oh, si vous avez un net qui va faire toi qui t'amène qui toko. Au moment où tu vas maninga mal à l'aise, balaba pembe, bonga l'équipe n'a qui toko, balaba noir, au chessa ba choko ba tela tela, ba mala ba tempo. Nzamba linga tempo te mutalo mutampo au côté paradis te. Oh. Bon tempo que nzamba reconnaître la carte d'identité en genre Simba bozagi noir. Ah talo ba reconnaître te. Au côté ndé. On comprend. Si on zamba ça. Si on zamba là ba chachoko. Ba okota. Ba kenda ko église te. Ba kenda église te. So ko fina kabelo tena simoko ta paradis te. Oyebite, mutu to okota artificiel amona bokonza likolo te. Oh. Oui? Bon ba ba tatouage. Babo sana. Ba ta piercing. Babo sana. Moni biso tu to kota ta la meilleure période. So lo les gens Gombe. Babo ka sota kaluka lo, o to te ya batu. On comprend. Par rapport, ngana bisoni. Venanga fali public ko esalaye public elingaka fali na kimawa azana quartier la te bazeli grand chanteur comme Ferregola on comprend bazeli adversaire non direct pour ba adversaire quartier la te maison mère bazeli o Ferregola adversaire direct ba yene na orchestre ba ka remixer Sisi Sylvie oyo cha mama na vocal ba longoli vocal no ba che faire yembi na place na o ozo comprendre na souci wana public congolais ba moni ndenge osé ko servir quartier latin et là ni basalaki bayo salaki public alingi ona mawa ah jeune asale li kofie belé bakomo salé boy tocha epoa pourquoi oyaki na idéologie totale respect na mopao respect na wera nzoka so ngoye bagenya wa bongoli motema la lisenza la 7 jours tika ba puku ba défiler devant yé ndo oye bagenya o pena changer ya solo mais so mukile ningani c'est quoi regretter ba pecho temps nazalaka ozokoma makambo fala lo bana kati yango za libanda nete fala lo bagi total respect tous de la auto ça les manquement ya respect oye ranson o beta Cisco na stade na Kenya a wili longomba wa buka ba stade elle roi dénigrer au dénigrer musique congolaise que la musique congolaise va blanc na bazate la musique congolaise obi musique congolaise tala na ucho na José ya ucho lobani eloko ya ba congolais parce que ba yebi tout na musique ka bango danser ba ballon danser ba ça musique congolaise ebimisa ba mise le roi ba juna mombafu musique congolaise na ba valeur ba chanteur le roi ba taboulé musique congolaise oh musique tala fallait ça danger soit que moi na Côte d'Ivoire tout na Cameroun pour na kata Congo ba tebele ba yebi ke Joe Abimana était maleki faire na oyemba moni Joe Abimana était maleki fali na oyemba Joe no abimi na était maleki na enani Joe pa bima
akuta na ba circuit ya par rapport malekine Michel ko héritier Watanabe. Michel o à niveau que avant na plateau ba lobby français bande tisuka libanda mboka koleka ba toute génération na yo bien ngote. Yo bien ngote. Non telle là. Donc on dénigre ba tout. Et ça, le langage, il y a orgueil, il y a un kati ya mutu, so comme na niveau aussi là. Maba mutu mati na ngomba suka face à nini. Akita. Venons pas ce conseil. Zongela total respect. Balinga ko pour na respect. Respect bisom to ça que comme bisom millionnaire, bisom to télécharger yo. Bisom to ya ba concert no to futa bambongo. Bisom to ça. So qui yo comme na niveau ya dénigrer. Baninga non na papa place yo uta. Donc Koffi Olomide est incapable de représenter Congo na CAN. Ah, grand mopao. Est-ce que fallait pour pas capable de faire la succès na 67 ans? Quand on a photo, écoutez, bientôt bête génération tout. Bah DJ ba bimi succès vers comme DJ Mopao. Quand on a photo, je charge à boka yemoko. À ma meilleur animateur na mboko devant Kalouji devant Clinton devant ba tout na loi yo bien ngote. Devant ba nono atalako. Au sous un ciment artiste le roi Koffi Olomide. Par exemple ba nzembo le roi ba 20 au fur et à mesure zo mele ko mara goût. Lipu te beta suwa. Est-ce que ba katante c'est man na mboko. Ba nzembo mo orgazi. Ah, venanga bailo mtakoma Bible na musique congolaise. Utanga ina ya wana mokili, nazala kana motema mpembe. Loboko wali kolo, na kwase. Yibo ibenzi mora ba bailo. Suba che bailo kanto awa $100. Te ya le bina kilelo. Zela. Suba na kilelo. To ke so na kilelo ya le mete gimste. Alegi d'ajouter. Nazo dénigrer te nazo zongise na raison que ve boma moto, tika ba orgueil wana. Et là, on a fait tout le biso de salaire pour un respect. Ah, yo comme manquer batu boy. Tu peux se respect d'en. Tu full sur d'en. Biso de télécharger ayo. Tika biso de toloba. Na kan avant kan ba na mtasala auto proclamation ta bi ke ngam na ma premier ngane na za premier. Non premier ba discuter ngo na terrain. To moni ke biso to cause de héritier Watanabe ba bimisi mi ange mi démon na terrain to mon blanc que to cause de beta rasouté. Mi ange mi te beta. Parce que premier ngo par rapport à ni. Na bamboko inosibia ko représenter Congo te. Dozo fou la guerre mawe te na Robinho po ba adorara yo. Or que vous dit que dès dernière année on t'a bêti ko le kabatutu. Pour la butu na la lanzala tezo senga fonalia. Ba chinois ba tonga kaka. Nzemoni ya Robinho bêti na baf. Et ça te. Do babina filé musalo tu ba osala pamba. Fabricage mawe sur dendologie, tambale odendo, déplique longo mabolos pamba. La musique à Congo ta bazo orchestre banité sur des soda gitambo. Baké na ngona Côte d'Ivoire, baké na ngona Cameroun et beta, deva batu ko bini saka batu. Bref, diabète na karaté la tema beta musique à Koffi. Oh toi beta kaneza couro ya zona gita, na gitambo, na kibinda nkoi. Na kokufa pona yo chéri nanga. Bato bana Cameroun baokrakango bato bana bandel baokrakango so biso neto vanda bo moni kalate ba déranger biso zo banda na dei moeza to mesa na musique wa de ya sikeza te nyoso sala ngeza ngo kala na gitambo no man mamuto eza na mbakala abeka uta album na epena générique vena boka vena poso na mbonda poso na mbonda za komba mutu mbenge mbonda na gitambo na lula ka kombo na kelchango na disque pesi en fait gitambo neza pour moi ya musique tout to regretter ka po baboyi ko ndima biso. Musique est dans la guitambo, les musique tout le monde. Même Michael Jackson avait la musique à guitambo, puis les musiques à show. Oh, biso mouyeti, banda awat. Mouyeti. Michael a dit muta mouyeti. Eh, bon Davido na piscor ba beta ane. Oh c'est Yamina, jolie Yamina. Bilo on a biso mouyeti. Mouyeti. Makamuto banda a non tala ko empereur a oyebso makambo juna mbafa oyebso Robert et Kokota. Ba fait songa la mbambuta ba fait na so bangabudi la ba yauya ba oyebso makambo te uta a. Naza kutana poto mo betaka biloko makambo biloko bangombe kitambo matisa bagiza bilenge na kinga biloko na biso ngana za héritier ya kitambo makambo na ezaka shenga via betaka kitambo mazamo na ba banda est-ce que via betaka roi wenge fala betaka roi wenge te na respect ya bato yo tala ba jib nando pe a son âme king que sert menea que sert za loba tant que taboulé ya za robenga nga grand chanteur te. Comme tu as l'équipe, tu as c'est Seigneur Rochero, Taboulé. Le respect et mémoire, il y a Taboulé, il y a vivant, monument vivant. Tu appelles ça comme monument vivant, c'est Kester. Alors, il y a beaucoup de grands chanteurs de Taboulé. Parler au salon pour commencer, je suis le numéro 1. Tu as Koffi Olomide vivant. Attends, on est Rwanda. Il y a Djomo Ramona Passi. Que besoin de battre belé, boyemba battre belé, bah chiki tona bando yemba.
n'époque wana ba Mustafa Adji Yahweh sonamo ba oyemba fort mais ko faire risque place wana simba mais le lobby yo numéro 1 devant ko faire Olomide jamais faire non le bateke na winga numéro 1 asala ngote. Voilà, merci beaucoup Blana Moussaka. Merci Nanengo Pessi à vie na yo na makambo. Ouais, sens-toi à l'aise hein. Nanengo Pessi à vie na makambo et créé qui vraiment mo ba débat, polémique partout dans les réseaux sociaux. Mais quand on conseille la biso mo analyse parce que dans moment où général def des fois avec nanu na Cameroun corné no ya quitté na yamba ka une émission et aujourd'hui ba kondi analyse ni ko sala par rapport à makambo sur les kanywana Bobsek naie, ba détournement et ils ont continué toujours à créer makambo tomoni Redi Amisi na waze quoi moi mbilinga tomoni sous dimanche maman bilabel alekaki na yena mama chala mwana pe ya ça ne va pas analyse ni ko sala par rapport à makambo na nyonso tout se paie ici bas rien n'est caché sous le soleil kanga mama epsiwa waze kwa za munyanga des fois za mutandu amour tribal tribalisme était amour tribal les amours mo bonzamba e bien yemo nzamba lo badage alobage je suis venu pour les brebis perdus d'Israël yemo Jésus-Christ c'est l'homme makam mbonga matanga mbonga matanga etenga msambanga spirituellement ngana mona mère mo bona venu le sam cotisation matanga ali akimana ngako mona asela ngo commerce alala ba bete été le rotala mo na tongo boy mbanga tengama moniso mutakufi a augmenter la dimension capacité à kilo na et comment augmenter oui pourquoi pour dans l'axe OK a comme un degré mususu comprendre a comme un degré mususu Jésus-Christ oyo ya vivant na oyo se ko ba monter kimbango oyo vivant na se ko ba dimension monter tal kimbango tuna nzamba nzambe na oyo nyonso nga na sacrifier corps na nga pona musala na yo bana nga na tika na kangami na baboloko cadeau ni ko sala nga nzamba bi cadeau na sala yo za cadeau na sala ba pharaon yo ko to leka ba pharaon po ba pharaon ba se décomposer parce que la monda ma musuni moi suki ndambo moi mikuwa mais yo repolater au garder même capacité même intensité même température na muta vivant pour mon valeur à mutaku akufa bato tu balé mon à défaut bokanga mamna FC bino to na cimetière okunda bato biso to mona raté mais bato bakufa baseka biso bata muto ya après ebembo ba yotika bango ba na liste oyotika ndeko nanga mama nanga mais bato badaya ba tala ba vita zo lila yekuta ke mardi ya ke jeudi mais yekuta na ya fin d'année ozo comprendre ba onde ba yeba boye kuna défaut merci mais ba défaut ba o bazakuna ba kikeste na bato tu badaya ba mona ba bi mtoke turo elandi nani bino bato bolé bemba défaut morgue tout ba cha bino ateza na malili koleka congélateur ya Congo Futur bo pola kaka oh na mona ko dans la vision omona nini boko pola pebo kanga mtuna no o soki mbongo ebele na laquelle était mais assemblée les gars décembre afa tout bela Fab Misala kana ke sa famille des fois on a deux familles des fois on a deux familles famille abotama na bango libota na e na orchestre na e ba ve montana te ba montana ba kenda ba karaté la tête ka bosa leader on ba ve na nga tedi ba tu ya kufeli na maboko ba ve tedi mais na liste ba kombo kutu montana na kabose ba kombo ni za ekite na lobby ba kombo etanga mai wani za kaka manda tel au niveau Redi Amis t'es là non grand-père Redi n'a touché sima manda chante longola ka komono OK obana OK chango cimetière musique po na bamba papa lutumba otika na orchestre ba kufa ba tutu ba mona nzembo na bango pasi yo mo lia mbongo na bango ba mbope mbongo fort mais na nzemba via kufa est-ce respect respecter donc vivant na tombo on dit comprendre manda chante contre orchestre ne fait comme frontière à liwa na proposition de combo soit cimetière musique à to frontière à liwa
Mais na kanaye. Zela. Moi wana kuna rolo bokina manda chante mabe parce que yé nga zawa na saki conférence de presse. Conférence de presse na ye c'était une façon ya rolakisa na batu que yé azana il n'a rien à voir avec ça. Ya vanda ki na ndako na ye amoni. Balobine mbongo balobine ta âge na biso. Amoni. Ta na âge na biso manda ba ke chaka konga chepese ka 500 $ ba bandi mbango. To que non ma analyse. Chaka konga pesa combien de kilos? Chaka konga roza dana ba 115 kilos. Ndena tala raye. Âge chaka konga na âge ni. Ba soixantaine et quelques. Chaka konga na pour ma attention. Chaka konga okimamba. Tala lokuta. Frontière aliwa. Batikela orchestre bakufa avec Jessica kufa en souci na ye. Oyebino. Orchestre yena lutumba na vendombe na bave makoso me badaya bazuyo muta wingi baketikela orchestre. Yo ndimi. Batikela orchestre. Comment est compétent? Compétent non? Si vous batikela sous Big Star, qu'est-ce ça défend? Pour une nga to koma batutu badaya bata Victoria bobukana botikela ave manda, OK? Orchestre. Ya omoze bat badaye batikela ke okoliaka mbongo banzemba bat bakufa te okom l'esprit de mort oko par la parfum même ça sur la formule je comprends pozo lia mbongo bat bakufa ba mona passe na ba composition tam basimba bakisa danser mais yo lelo vandi bana na kobala yo ayika chimi suka senako tala bata ba karaoke babunga te point po baliaka mbongo banzemba bat bakufa oui. Quand ça m'a dit karaoké organisé, il m'a ok jazz. Tout le monde là, ve bailo. Il peut même taimber la nzemba social. Oh liwa boni bobo boni nangaye. Yo la kaka ngayo. Tu viens vieux danza. Est-ce mamboye mbana mambo kanisa keza moko tetonde. Est-ce banzemba ngoza bena ve bailo to batekela raye. Pour ça batekela en réalité na ba âge masse ya des fois on a âge ya ndé ready. Je comprends. Bah personne n'a conseil mauvais ready en dolo. Pour que les camarades na yo veut ton immeuble na niangwe na mushito mona ka immeuble. Pour que les camarades ne faut pas personne bon. Mamuchala mwana mamu national 18 ans. Na ex-président na biso oyembi banzembo tout. Ke tu so ke nini ayo ne? Mais ngabula revoima. Donc surtout kaboy mamu national allez là ba payer $500 ndeni na niveau na phase ta chako. 1000 balles. Ah! Donc, après, le baron a numéro. Si vous avez vidéo, le bateau sur le bon à des fois aux oreilles qui ressemblent. Après, ça, on a numéro 1, on a numéro 2, on a $25 000. Vers Dieu Salemba. Ni musicien, ni journaliste, ni nan. Tout ce qui est $25 000, on va payer par Dieu Salemba. Ah! Et ça sonne, mon molekina. Eza soni na titre ya niveau mon ministère le roi des fao et de mener ça mamba soni ya boy yemo de survivant yi muta soni ya mamba bongo te mais be mener ça mamba soni ya niveau ya boy ba ministère congolais ba sopani bo tika na so mamba numéro 1 na numéro 2 wana mettre game ça ko wela mbongo te je comprends eza soni mais regarde il y a tika peto beta beno mettre game ça tamo masasi dini to côté levé toi mettre game soki des femmes mais maro pototé na âge à 2 ans so 4 ans est-ce que yo comment mettre games oh nda même de mettre games poto des fois place on même bana ya la gite fatika là des fois au leader rôle avec atika aba jana na pesa ngai ba pesa games ça même ke na poto des fois dai games ah quelque chose ba contrôle na ngosa le roi des fois za papa no juna jana na dai na gisasa ba kumne na gisasa yo games o yate atoti ndaki ba million to yokaki présent c'est les guignos games ça revend na bo na o des fois ça elanga ah héritier ndamba pambula wata azwa na vie qui se njora porter parole à Koffi Olomide est-ce ça porter parole héritier ani en sagawata maza muto Koffi Olomide mais héritier mémé poto wata faut na vie pour hériter face ceux qui ont hérité na place à mettre games à repérer des fois on a commune on a bumbu ta pélé bango 3 niveaux na bumbu héritier au sala on dit manga on aime ça wata ça mamba bon games veut des fois d'attirer parler terre au baro baga ah parler des fois games ça revendre avec ah
Tonga te col mo boyata ata baba moko il était comment bakoma ta matumo na zola des phares aux ambassadeurs culturels ça musala yango wana yo lingo ça musala onde aux ambassadeurs de musique te ambassadeurs culturels veut des phares ça là quelque chose ça là mausolée à des phares muta sala ga memoki soki yete mozala ki sasa to kemba na batese na la zamba batese fa ba faire ba beto 12 batese fa ba fali OK ba tike na voyage oki pe mutema pasi mokembi na musique le roi père noté père no abi valeur à orchestre tout na papa Blana Mosaka na makamunyo sur les kani conseil ni noko pesa na ba leader congolais bolingo ezala soki yo mto tele na minute wana ko seka waza mobesu te to aucho polate to manga ba aucho oliate soki ezayo zala pio tika soto lo besayo amise congolais bolingo to ela nini inosbe abi eloko sila raté ba oela ngo bolingo ezala eza chikité au 78% au numéro 1 au numéro 2 to tika makambo to za na bloc ba monsieur congolais to sungana to komo comprendre que bo na mbongo te poso okufi gouvernement takunda biso donc to relation eloko te to boma moto to za la ini to sala ba makambo ba initiative ya minene kwa ba yusundu ego sala biso bilamba eza na fente eza na suka te yo bando sala ba olata kaka eza na suka te to s'investir biso en fait ba noir total ara lelo total alobité mundela zo boule France il y a 3 millions aux andeni à États-Unis à 2500 aux andeni même si on passe à tu ne dois papa chelanga mbonu na ma desu na mbolo ngona dame chelanga mai ya lobi ya nzambelelo ya ngai te mundela tala lobi to sala makambo lobi bana biso ba profiter nango et ko sala bien conseil na ko pesa na mise congolais bolingo basi na to wela balanda biso pour na succès ponga kena na bar mo na victoire na kuta moi ça zaro bimana bata OK jazz akoma bimabela ba mise ba bina filer mama mukolo mais allo c'est to alaka wana ba banani oy ba vieux boy ba va de mambenga petit tika mais akoma pe na mise mo bina filer na mise mo Beckham na mise Inosbi mama ata yo moko okoma no basket ondeni match no kendaka bano na FB on comprend ozokoma to ela na biso ba petwa ba sila na bango te ya Rolando chituko mona Rolando pona six c'est lobiso osila okima moi ça za bongo te Blana Mosaka to comme na biso vraiment na suka émission na biso na ebité so Rolanda ki na ba vidéo omona ki pasteur Denis Lessi aza ko s'attaquer na Inos par rapport ya makambo ya Zemi ya Rebo il n'ose pas les gars qui na TV à répondre et donc analyse ni oko sala par rapport à makambo wana vede ni sina fa bom sara na nganga Inosbi keba akota pe Rebo na cop ne ko ko tsa ba momi ba belé na ba cop na e tia luka Rebo tam sa ko tina ka Jacob ve boma moto te makambo le beza logique parce que ko botsa moi avant le mariage zeme a sacré a exposer zema mona batu bona ba médiaté en ligne ba mo tsango na ti sujet mwana batu tala niveau mwana batu yo zemi na yo exposango o momona o mabe po Inosbi sente afa bala yo parent Rebo tala makamna out o zaluze Rebo po Rebo azu momito po Inosbi azu momito nde po yo babilo one bima ka za momito o beta makamyo yo moko o jaluze po muninga za ba ya tricage zema mwana batu ko exposango te tia ba pétage na makamyo susu makamba zemi za sacré. C'était bien Blana Mosaka. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Continuez de vous abonner massivement, de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Restez branchés sur cleboa.com. Merci à toute l'équipe, merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Restez branchés sur cleboa.com. Bonne suite de programme, je vous embrasse. Bye bye. Koffi Olomide, l'homme de 37 ans de succès, le Dobolo King, encore et toujours.